Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Zaire na botombo li Zaire moka koswa na bana Zaire na botombo li Zaire moka koswa président na biso ya un père Zaire ya sika Germain Bafalanga na molonga na yo penza tolobi moka koswa et comme la penza plus 49 bokile lokondo FMP kato isa konkoi boneki somongo hein kane konto vraiment moka koswa Dieu ndeta lotake tumba bakulaka losako ekinyo vraiment bisika no sobozali moka koswa et comme la maman aja assalamu alaikum yeto pesa ke assalamu alaikum parce que ezali lolenge toza ko pesa ba musulman nyonso assalamu alaikum maman aja awa vraiment moka koswa na ifoku yo moto Anita ba ben moka koswa na la humble servante maman Adele moka koswa ba poramento Angola no la reine queen na mokiteno Florence Batondo Mido moka koswa na Doriane oyaza vraiment nasima ya caméra humaine quoi moka koswa ekomela bino vraiment bande ko balandi émission to lobela mboka Congo na pesi bino mbote eseka faisons mibino petit kaite kimi nzombe tata ingela omabota mabino lelo vraiment tokolobela makambo oyo endongwa ki ya président Eli Martin Fayulu Madidi et puis lelo lisusu tokolobela penza esengo nini ezali na bala Kinshasa po ete batindi message na bango awa na Océan du Congo pe na monoko ya Océan de la presse congolaise oyo bongo azali co-présenter émission oyo to lobela mboka Congo tokolobela lelo vraiment RDC en débandade. Bientôt, c'est la guerre. Bientôt, c'est la guerre. D'où viendra cette guerre? Tokoye bayango na mikolo mizali koya. Bandeko o ezali émission na bino ya éveil à conscience, éveil patriotique, bisika auto analysaka ensemble. Bisika oyo bo solo nde tolobaka parce que naza océan ebale oyo eboya mbindo. Tokende na lombango penza na makamatali président Eli Martin Fayulu Madidi. Bino nyonso bolandaki penza ete mokanda oyo circulaki et komamaki les 4 plutôt 11e mois 2019 ya ko estimer négociation ezalaki bongo proposition ya bato ya Vatican oyo cardinal ya mbongo makambo oye ablingaki kosala na ye ekolo Congo oyo malongo bani te ndebo monaki ete mokanda wane komamaki président asalaki lokola kozwa kaka maloba oyo batiaki na kati na monoko na ye kasi peuple congolais alobaki yango te betu zola ya ouve ba ouve négociation ekokai kozala te NON nde yango toye koloba ete merci na président Eli na koyoka mbela penza ba yimboka Congo na koyoka bana Congo pe azongi na France 24 et pa yo président lobaki était à cause là toujours na peuple congolais maloba wana esalaki peuple congolais malam kolekana peuple congolais ba yambaki ngo penza na sengo ezalaki lokola bonne année na mitu ya bana ya Congo pe eside nyonso evandaki esika moko pona koloba ete boyende to lingi pambate e komaki na ba divergence basusu balobi to lingi te basusu balobi ekozala malam pour la négociation boyebi ke ba piste nyonso ezalaka la solution kasi esengo ezongeli bana Congo na koyoka ka ete président koloba penza ye moko la France 24 était négociation et il sera toujours derrière son peuple. Merci président Pambate et le Kowalande pesibiso de sous makasi et tombo le biso comme on le kola kotoka bola studio Pambate et sengo moko ezalaki makasi kasi lokola biso tomela kapete moi masanga ya bololo tolobaki to kila tala oya sokali tokibi pe diabète tolobi to kila tala ba sans alcool pona ko festoyer et sengo ya maloba na yo était tolingi négociation la République démocratique du Congo. Pourquoi tu allez à négociation? Parce que vous avez makambo o ezali ko sala ma session de bêtises nenga bolobaka na lokota il fallait moto moko a telemi mosusu a telemi ba peseni maboko mais maboko ya bololé pona konyoko peuple congolais. Alors ekolo la biso ko za na négociation te. Bato bolanda biso malamu. Po ete bayike botuna ki ngai bolobi mamo c'est pour la nibele bozali ko telemela likanisa président Martin Fayulu Madidi ko estimer que bokene négociation proposition na ezaki mabete ndeko ezali mabe. Et tout quoi que les négociations te pour l'année tout était parce que mboka o ezali ko tambola malamu te
tout ça la négociation simbate et loko ya monene o esala na mboka na biso ezali conférence nationale souveraine ezoli bongo tolo bongo négociation o donc kende ya nini esengeli yo na ngai to simba mandoki to simba mabanga to simba balutu to simba mifinuku to simba biloko o bisengeli pona kobima kokende kobuka kenga kati pe kolongola ko déguerpir Joseph Kabila na makasi nyoso ya telemi na on ekolo Congo na bozoba nyoso alingi ko pota biso lolenga zali ko sala lelo homologue waye Félix parti ya UDPS ekomi na soni ekomi na mawa bozoka ba déclaration bipai na bipai kasi kuna nde na yeki ko simba penza te pamba te na sina lobelaki bino na mikomeleki lelo nde to yeki ko lobela kaka esengo o ezali na peuple congolais pamba te mokonzi ya ba peuple atelemaki pona koloba kasi peuple azali libanda ya ba parti politique peuple azali kotambola ba parti politique te pourquoi peuple aboye ba parti politique pe andimi individu attaque Martin Fayulu Madidi bandimi e pour la nini po ya kenaki na maponani poye azana mwa lo lenge ya koboya mwa makambo so pasa na mo litoyo oyo koyoka peuple la ye yango lo moni ete bato bazali kotombola ye pe biso sozali kotombola kasi sima ba parti politique to kozala te pamba te bote la parti monene lokola MLC ngana yeka ka hotel sabilo makampo ande to analysaka ensemble biso la bino ata ko boko finga kasi bolo basolo MLC ezali wapi MLC batumbeli bango chaîne wa bango CCTV eziki toyoki réaction te toyebite nini bazali kobongisa MLC bemba gombo porté disparu depuis autaye ke sangani ko festoyer fête wa ya salaki depuis bemba gomba salaki mariage wa ye depuis bemba gomba akenaki na bado pona ko swana ye na José Makila na Thomas Lowaka kasi tikinu lelo bemba gombo toyebi makambo yete bemba gombo ba pesiye éponge ya ko diriger ndenge ba yoka la FCC 3 mois mais lelo to ebité est-ce que Bemba Gombo azongi si bokonzi et pas ya papa na ngai nani Muzitu to ebité yango to sali ko papa Muzitu e ba pesi op 3 mois yo to comprendre est-ce que Bemba komi ko nganganda na la pouvoir Bemba komi bokonzi wana ezala ya ye Bemba komi si makambo ndenge nini to sali ko yeba bisika Bemba zalite Bemba ozali wapi ata ko moto akiti la se ya mai pola okele koluka kambisi to koluka stratégie esengela tato mona ba sekel mais o tozali ko mona ezali nde bibembe ko kende pi wai pe makambo noso esili tozali ko yeba te eloko nini eleki na moto ya lamuka bomoni na ngambo kula Moïse Katumbi ko toko ko kele kaka kolobaka awa Francis Kalombo aye na Kinshasa pona kofinga Martin Fayulu Madidi yango biso tozali ko comprendre te qu'est-ce qui ne va pas na mitu ya bato ya lamuka na individu Martin Fayulu Madidi et loko nini ezali koleka na mutu ya bato ya lamuka na Martin Fayulu Madidi asali bino nini tango bilo boyokalaki nazali moto ya Martin Fayulu Madidi te bolimbisa ngai mais nazali koloba biloko nyonso ezali koleka na République démocratique du Congo po ete to pesaka le pour et le contre bo sali lisanga ensemble ndeko wabino atombwami peuple congolais a voté massivement siko lebo bunda bitumba yango ensemble bokabwani bolobi vérité ya irne boboyi yango vérité ya irne ezalite ndenge lisusu na landi ambongo ye azali koloba yete vérité ya irne ekozala lisusu te Martin Fayulu Madidi akosala lokoni ye azali ko beta sete na yekaka na négociation la République démocratique du Congo cardinal na tourner vers Yonano pour la koyebiso ke loko ale kosala mate papa soko leki misolo ma bato ba pe perdre ole misolo ma bato ba de pese ba pesi yo yango po yo oya ko boma République démocratique du Congo papa na ngai ye ba ke nzambe oyo yo olapa ndai likolo na ye nzambe wala ko boma yo soki bilo boyeki lokola ba politicien ba au commission na République démocratique du Congo pour tuer ces républiques pour besoin minerais nango bokele kolia en tout cas papa la ngai ambongo yeba été tiré à terre. Et puis tu n'es pas équatorien et puis tu le balles na makambola malam. Ce que vous savez qu'équatorien faut que souci le tili qui est na mbandagate. Mayeli na mbandagate. Biloko pe la mbandake eli melio bato bazo souffrir ce que peut aller équatorien. Hein? Mais pourquoi nous bisika oyo uteli ozomona yango ezali malamu te yo za ko ya koluka négociation za koluka lelo Martin Fayulu Madidi bo pese mongoloto a pesa bino accord ya négociation peda yo zoluka lelo est-ce que ko yebisanga o négocier ni combien de catholiques bakufi bakotiela biso vidéo na merveille oyo ya catholique sango mususu azali ko déclarer alobi ete moto lokola Kabila esengeli bakanga parce que bakribo Kabila sali na ba serre na ba église catholique asali on na église de réveil te
akoti ko betaka basango bambata ba rosile lo ba yeko kufa bato ba yike ba yeko kufa abomi bato ebele ba journaliste bi ba na mbadaka bato ba kufi ebele soki tatangi ba kombola bango na ko ba tate pour ko sesa motango mabango te boni mitema mabino ezali na mawate bino boko la paseleka ya konzi banzambe to boko la paseleka ya konzi babakisi babino o bapesa kabino boko la pas boli bo fingisa bato ba catholique ba yike bo po ngai pe na lila babe na nga otosola malamu lokola papa Jean Paul la ngai penza boye papa la ngai tika nzamba batela yo nazali babe ba yike o na solo kala bango lokola babe rola azali le Vatican nazali ko sola bango malamu boni boko inisa biso bato ba yike catholique boni boko linga to sala campagne mabe pour l'église wa biso et santo catholique o biso tozuli bate sekuna to boyi parce que bato ba catholique ba kufi ebele la gouvernement ya Kabila a violé bango ko boma bango ko tina ba soda baye ko koto na be église bisika o ezali ambassade ya monene oyo moto to ko banga bisika kombo ya Nzambe ezali ko tangama kasi ya bangi bango te basango ko papola bango bayi bambata ko landa bato ti ko bete bato basasi ko boka ba lacrymogène ba film ona soki ezali nango na ko tia yango mikolo misusu boni yo ya ko tia maloba mabe na kati ya monoko ya Martin Fayulu Madidi président la biso ezali moto ya lolenge wana te akotikala ka koyoka yote ambongo misolo yoyo koluka kolia oyo kolia ngo na tango ya mabe po ete bino moko bato ya catholique bozaki na 500 bino moko bato ya catholique bobwaka ka éponge wala po ete bokoki te bato ba catholique bosali ba déclaration ba yike bolo bino toboli bato ya mitu bangongi boete po ete bokotaki na négociation bokoti balobi ba pesa bato banzambe bino bozui pesa la mité bosiko eloko nini yoyo koluka so négociation na mboka Congo tango mboka ekozika boye tango ba Monyarwanda batondi ebele wali Monyarwanda wali motuti wali Mohutu, wali Monyarwanda, po yo ya ko négocier bato na tango tozali koluka makambo ya kobunde tumba. Awa to wali moninga bo webo, moninga nyango we nyango, osongbaka we moko songbaka. To alinde makambo wana, to ali sur la tente ke o elengamo o sangaki otefela te lelo to ala makambo wala te po bozo waka misolo ya leta bolia kababi misaka bino bwa bapia kabilo ba jipe bapia kabilo po na moma na yo o balobi tokola kele ko sala misolo po ete biso to kufa kanzala bino bozo ka misolo bozo ka ba jipe ya lixe bozo ka biloko ya papa bolimbi sipenza na botosi ya kotosa kabino na mwa bikocho ba pesa kabilo pe biloko bia bino o bozali ko tambola mo konjaza na bino ngape la zongiselo mo konjaza na yo elimo santo ela tayo olongwa la bojoba ya koluka négociation na République démocratique du Congo na tikio bande ko balandi makambo ezali ko sala na Congo mona yimboka Congo ko pesa litoi na yote na koyoka ba bêtise ndeko langai soki tozali ko ya koloba boye tozali ko ya koloba pola mabete tozali ko ya koloba po ete biso tozali ko bika penza mbindo tozali ko tambola la bosoni koloba ke yo zali congolais vraiment comme insulte pamba te o ezoleka la capitale lelo bino misusu bozo mona te po misusu pe muta kozwa la kisabino ya dite bato ba PPRD bakiti pena nguma pe batelemi bi Olive Lembe atambola kala ba garde o bazali ya bisote ba soldo bazo tambola lelo na Kabila ba soldo bazo tambola lelo na Olive ba soldo la bisote eloko Kabila la mwasele bani basa na Congo bisoto yebi yango te ba soldo na bakati ba mokolokolo balati ba arme mokolo ko bosa na modèle kombo ya ba arme ngo to pe photo ngo bakoyi ko bela ko cliquer bino awa botela molengi na bango bako tamboka bela donner intimidation tenir na bango sa lenge moko na ba tenir ba police ya bisote ba soldo na ba uti wapi na yo nanga to yebite ba soldo na ba uti colonel na yo nanga to yebite bas mindoki bango balango yala ba police wa bisote ba soda ba biso ba komi mekila soki bomo lelo ba soda congolais bali ko pesa bango mbongo bali ko banga nini po soda congolais akomi na motema ya ko bimisa tumba soda lembi yango ba kosi bango na mo ba mieto wala soki ba pesa bango pola nini soda ko kele mwana ndako akele mo ko sala mo eloko ya moke mena couche nyoso ya Congo kima mo se ve ba pesa bango eloko te soko moni ba soldat bazui mo misolo na ba bangi po ba soda congolais baza ko citer peuple bisi bango bolongo na ko banga biso to kozala sima na bino basoda balembi la na zo bisa blevete basoda balembi la bango basoda balembi yo si omona wapi banda na Congo ango biso to hebaka te to botami na Zaire tikilo mobutu biso kepe bazongisi biso na Congo ango yo si omona babengeli basoda baya ko sambela bango la nini ese biso to yebeka ko ta soda sambela biso to yebeka soda ebinza mbete soda motea mabe po yezali mando militaire metala bojoba ya bakonzi basoda congolais akei kozwa entre guillemets pasteur moko aya na parade pour la kosambela c'est crime contre l'humanité et salamate bande ko banga makama mabebe na Congo makambo ebandelebe na Congo okomona yango na France te okomona yango na Brazzaville te okomona yango na Angola te okomona yango le sika moko te pamba te makambo mabe mazali ebandelo Congo
pasteur à côté soda la tenue afukami valeur à tenue qui est la humiliation à cause de la soldat congolais. Ça veut dire que aux inférieur par rapport à tout le monde. Aussi l'autre teni wana kaka. Ça dit beaucoup de choses. Teni wana ndoki ya kokaka ngwete. Teni wana ka mutu soka moni yango kokima. Teni wana ka so mutu moni yango kobanga. Mais teni wana ba humilier yango kogumba mela yango. Non, philosophie neza kitoko te la République démocratique du Congo. Il faut tout analyser ka lokwa batula mayele. Tango to ko finga mutu na lolenge ya mayele. Mais soki mutu apesi yo mwa piste moko boy. Analyser yango. Après ce que conclusion ko finga mutu. Ko finga mutu kaka boyete hein Patrick. Ah to bundela mboka ko bo finga ka batu boyete, bo finga ka batu boyete abundela nganda bande ko langa est vraiment na bosani binote na zala bino. Naza ko préparer mo loko moko ya makasi na est wana. Mais nzambe kaka sunga biso soka pesi biso makasi. Nazala bilo penza ensemble neri batu balobaka on est ensemble, on est cimenté, collé, soudé parce que est za ya ko beba. Est za ya ko beba. Est za ya ko beba bande ko banga. Est on les alliés force ya tout congolais pour tout que ko bunda mais pour tout longa bitumba est tout pesa ba ya kotumba maboko po ba kene ba sa eloko ba osala na makasi mingi ezali été tout congolais place de soazali a revendiquer ba droit na ye ndeko langai mama moko tuna ngala bi mwana ngae yango sikopa ya biso wana soulèvement populaire yango boko lobaka soulèvement populaire yango e alinde ninyo pe loko ni le kostinda mutasa la soulèvement populaire mama motula no yango la osongselo oyebe loko ni kotina mutasa la soulèvement populaire zalinzala ya linzala mbondo to ekela sima mokongo yo kangi mombembe po peme katalate kasi soulèvement populaire yango wana te soulèvement populaire penza yango wana mongate oyo ezalaki elikuta ekomi 100 francs mongate elaki 10 francs ekomi 100 francs pe mongate yango ematite ekitinde kokita kasi soulèvement populaire yango wana te soulèvement populaire yango makalo to bande ko somba 30 francs et comme 500 et comme 50 et mati 100 francs lelo makalo comme 1000 francs 500 francs soulèvement populaire yangwana po makala ya 1000 francs ko belisa madesute et ko belisa selon pondute et ko belisa selon matebelete soulèvement populaire yangwana izina makala zapi na ba Congo na bandundu bisika tu izina makala ya la République démocratique du Congo mais lombuma makala mitano 1000 francs soulèvement populaire yangwana mama na ngai soulèvement populaire yangwana kozanga lotiliki oto kozanga boye soulèvement populaire yangwala po ete zongola inga e ali bebe na boka la biso tozui lotiliki ya biso toteki na Brazzaville tozui lotiliki ya biso toteki yango na Afrique du Sud lotiliki ya biso ekeiti Japon lotiliki ya biso ekoti na mikili misusu kasi yo na ngai to amelio soulèvement populaire yangwana bilo tubutuna kingai soulèvement populaire yangwana to kozanga mai ya kosukola mai ekomi kokangama lokola eloko te to ali le balela biso monene mai ya biso ya njini bisiko bacha batio bisika mai yaka bafutela kango mbongo te bafutela kango eloko te kasi yo na ngai tozangi mai bakangi yango tina bakokanga mai toyebi te tina bakozongisa yango na pokwa toyebi te tina bakokanga biso mikolo mibale misatu toyebi te bakomi kopimela biso ata kosukola nzoto ya biso po biso tu tozo bemekwa kosa soulèvement populaire yango wana yo lingi soulèvement populaire yani soulèvement populaire yango wana bino bomoni baninga te lipa e mati basali soulèvement populaire babetaki moteki bude basali soulèvement populaire bosiko yo koluka soulèvement populaire tango babotoli biso lusuma ponami soulèvement populaire yaka bakata yaka fumba yango wana tango lisusu Kabila linga zonga la bokonzi pona 3e mandat soulèvement populaire yango wana nako yisa Kabila ba soulèvement populaire po boyebe ali ebele yaka makote soulèvement populaire yango wana tango Félix Tshisekedi ayibaki baponami babimisa kaye na 3h du matin soulèvement populaire yango la tongo ba soulèvement populaire ni de belé lolenge congolais asa la guerre et ali ya kolukate lolenge congolais abengana ba rwandais et ali ya kolukate et ali ebelé tango président Kosi était le ofele soulèvement populaire yango tango balobela biso kini bopeto ekokisa mite kobenga na gouverneur ngobila soulèvement populaire tala bako kokate tango tomonika premier ministre Lukamba abengisa ki ba gouverneur ancien o basala ki le côté soulèvement mais to comprendre ya gouvernement chakiti bilo bozo lo question le na yebisa bilo lengeni biloko bia soulèvement populaire bizali biyike mama nanga biyike bilenge biyike bandeko biyike biloko ba soulèvement populaire bato balongo basala le côté bilo bo repêcher bango lolenge Félix asale biso moto to bomiye moto to bengani ya ye Félix to sisoji pe ona Kabila bokotaka eloko nde to ko bunda lelo po bato muso ba IDPS balobi to yebi ke bilo bosangisi biso maboko to te to na bilo bomoko te to ko tika ko sa bomoko te biso to so revendiquer ba droit bino nde boko ya faire biso so bolingi to sala bomoko po to revendiquer ba droit o bilo bokomi ko mona mariage baby bomoni ete te comment vous ata bino moko
ata bino moko nakendaka kaka na sepo eza analyse ngai na Dorian tobimi na mobali moko Dorian azaki mwasi ya liboso ngai pose ya mwasi ya mibali Dorian alongwe libala akei nga na ye kosamba libala wana pe Dorian ayaka abimaka liso na mobali na nga bakendaka nteke pe ngai penza bose na sepeli ote libala bana ekufaka te na mboka nini soko oyebaki ekufaka te fonga na ya te nde biloko Félix ekosala biso na Kabila oyo ekosala maleo to koyeba te parce que Félix n'est pas un président peu importe IDPS ko ganga si Félix il est président alongola Kabila si Félix il est président Félix tika kokele kosala ba voyage inutile ozo sala humilier na ba voyage no sokei oza humilier zonga luka ba stratégie possible toyokaki bangolais na Sadek banibaya mais bakoya ndeli parce que bino boza majorité te na parlement bakoya ndenge nini bientôt tozokele koloba bonne année maintenant ba plan na yo nyos za ko échouer retournez maintenant vers le peuple yaka kolobela peuple vérité lobela peuple vérité oyo lolenge Mzee Laurent Désiré Kabila salaki personam yebisa peuple ke ngai na salaki alliance nange zalaki boye dis la vérité rien que la vérité na salaki alliance boye alors siko na tiki nanga pas peuple ponga la koki nanga été en tout cas vraiment et bon excusez-moi pardon peuple bo sala makambo na bino peuple ekosala makambo peto koyembela yo peto koloba na yo merci parce que tu nous as trahis mais néanmoins aussi le la pételo cause la Yudacité zala pételo ateka ki Yesu mais tango akanisi maloba ya mokonzi Yesu tango sosele lipo la koya ko zongi sa ya ye makambo wana pételo asenga ki bolimbisi mais soko kina motema mabelo kola ya Yudasi ndeko la ngai okokufa nalola la mokili mutako ya mbaza l'été vraiment maloba langeza li wana peuple congolais boyoka de gauche à droite té mais eloko etika na biso moko zali sur le map populaire parce que Kabila azali ko yana batunaye na force moko ya ko déstabiliser alors ceux qui va réussir ko destituer Félix Lelo merci na Dorian Ozaki na sima caméra vraiment que Dieu vous bénisse merci na coordination ya yeme l'homme d'alombe c'est toujours Kabouya l'homme puissant merci na montage ya merveille penza mobali oyo ya mwindo ya ngolo merci na Pape J directeur recherche stratégique merci na sango bokonzi pare ya bémission bangai merci na bino nyonso vraiment oboza scotché branché oyo penza bosabona massivement au Sénégal du Congo ingeta na bana mvuluzi pe le passa na ngai ino ya CNT live merci vraiment na bino nyonso o non bosabonner te vraiment bosabonner massivement bokozala de cité pour être vraiment bokozwa makambo nyonso oyo ekosepelisa mitema na bino tika nzambe tata amona biso nyonso ngai molobelo bino océan de la presse pour vraiment nazalaki liboso la bino pona kopesa bino basango peto analysaka ensemble nzambe ya lola abatela biso amona bino nyonso nalingaka bino mingi vraiment bye les aérois dans la paix retrouvés que Dieu bénisse les Congo Olga Lompinga Namokiteno Florence Batondomido encore une fois merci Dori.